j'espère que au moins déjà tu as commis double choc. Si tu as commis double choc, c'est parce que nous avons perdu 2 personnes dans 4 semaines. Il s'agit bien là de notre maman, maman Emma, ainsi que notre papa, papa Robert. Bana la famille moko me baké na tamoké et puis na semaine moko. En tout cas, tous les gens qui sont là, j'espère que vous avez une vidéo parce que c'est moi qui tenais la réalisation. Il y a des images pour nous. Tous les gens qui sont là, partout dans le monde, alors, mingi zate. La salle de présentation, juste pour vous comprendre le nom, c'est moi qui ai fait tout ça. Alors, bolanda, ba image, bon mon ndenge. To bandaki na ndaku na makanza tokei morgue ya ngiringiri toye na corps na makanza lisusu et puis direction cimetière tozongi lisusu na makanza poto kabwana. En réalité, aux ana okaka mabete. Kasi ozali juste des promesses oyo esengela mina yo okokisama na bombo ya moto. Na pasi oyo ekopesa biso liwa. Tolobi Yesu zwa na yo nkembo. Zwa nkembo Yesu. Maman na biso maman ba wauti ko perdre bongo ba cher être ya famille akufeli maman pe grand frère na ye lelo to ko rendre bango dernier hommage poto kende toza siko na famille poto kende directement na morgue poto zwa corps to kende ko kunda bango naza na petit frère ya ndeko na biso wauti ko kufela maman ameka ko expliquer biso un peu comment maman Koufaki, comment grand frère a Koufi, poto kende ko rejoindre bango na morgue, poto zwa corps, to kende ko kundango na cimetière ya Béti. Bonjour. Tenu toye boza membre famille, petit frère, ami, connaissance. Non, vraiment membre famille. Membre famille, maman a confié au centre de l'Union, c'est maman, oh, ami Palais, c'est mon grand frère. Okoki ko expliquer biso ndenge ni maman kufelaki parce que grande sœur azana poto kuna difficile à supporter choc il y a pour perdre 2 personnes alingai ba vraiment réellement maman kufaki na nini. En fait maman est malade, ça a AVC depuis l'année 2016, ça a AVC et puis elle est vraiment malade avec un anda pour AVC elle est paralysée par la maladie. Et puis il y a continué à la voir. Non, grand frère, il n'est pas là qui a sali un AVC. Tout le temps, entre l'hôpital, et puis à ça qui rechute, mais à l'hôpital et puis il est parti. Donc on va faire à l'intervalle à 5 jours. D'abord c'était le grand frère qui est décédé avant, le premier. Après 5 jours, c'est notre maman, ma maman qui est décédée. Voilà, c'est tout ça. Bon, dans le baraka, ça ne pas signé. Vous faites les 2 personnes à la fois. Et ça vraiment passe ma casse. Mais il y a quand on a aussi la courage. Ah, ma maman, c'est les gars bien, tout s'est préparé bien. Donc, ma maman, tout paie et les gars bien. Nous, tout s'est préparé. Donc, il y a quand on a la courage. Les gens qui ont comme les gens qui ont soutenir du saut. Et vous, vous avez
Ok, merci beaucoup. ezali kolela mingi yo noza na makoki ya kopesa kimia na mitema oyo ezolela yesu soki tosangani lelo ezali mpo na mitema elengi yawe soki tokutani lelo ezali mpo na mitema ezoki yawe kosole mitema ya bana na yo kosole mitema ya bana na yo yesu pangusa pinzoli na miso na pangusa pinzoli na miso na nga yesu kausa bapota motema na ngai kausa bapota motema na ngai ndeko biso baototikali na bomo tozondima te kiliwa esalamaki mpona biso tozokanisa kiliwa esalamaki kaka mpona ndeko oyo atiki biso alali lelo na mabele oyo mpe alali na mabele abandaki kondima te kiliwa mpe ezali mpona na lelo atiki biso yango nalingi nayebisa ndeko nzambe alingi juste ainterpele biso kalingaka biso totambola lolenge alingi no totambola lolenge biso tolingi na se na mo mpona tozala leki nzela na se na moi oyo suna mpe biso totikali nzambe na bango suna mpe biso totikali nzambe na bango suna bave batikali nzambe na bango suna bofele batikali nzambe na bango suna mpe biso totikali nzambe na bango yawe kimia na yo yawe kimia na yo yesu na nga eumela yawe kimia na yo na vi na ngai eumela yawe kimia na yo na libota na ngai eumela yawe kimia na yo yesu
confie à l'Éternel leur force. Voilà pourquoi je le redirai toujours. Jésus est ma En réalité, oza na yo kaka mabe te kasi ozali juste promesse oyo esengelami na yo okokisama na bomo ya moto na pasi oyo ekopesa biso liwa tolobi yesu zwa na yo nkembo zwa nkembo yesu tozalaki na meko atiki biso
tozalaki na ndeko atiki biso Zwakembo mitema na biso ezali kolela mingi yo noza na makoki ya kopesa kimia na mitema oyo ezolela Yesu. Soki tosangani lelo ezali mpo na mitema eleli yawe, soki tokutani lelo ezali mpo na mitema ezoki yawe, kosole mitema ya bana na yo, kosole mitema ya bana na yo Yesu. Pangisa pinzoli na miso na nga, pangisa pinzoli na miso na nga Yesu. Kausa bapoto motema na nga, kausa bapoto motema na nga. Tozokanisaki liwa esalamaki kaka mpona ndeko oyo atiki biso alali lelo na mabele, oyo mpe alali na mabele abandaki kondima te ke liwa mpe ezalaki mpona ye, me lelo atiki biso. Yango nalingi nayebisa ndeko nzambe alingi juste ainterpele biso ke alingaka biso totambola lolenge alingi, non totambola lolenge biso tolingi na se na mo mpona toza baleki nzela na se na moi oyo. Sunga mpe biso totikali Nzambe na bongo, sunga mpe biso totikali Nzambe na bongo, sunga bavere batikali Nzambe na bongo, sunga bofele batikali Nzambe na bongo, sunga mpe biso totikali Nzambe na bongo. Yawe kimia na yo eumela, Yawe kimia na yo Yesu na ngai eumela, Yawe kimia na yo eumela, Yawe kimia na yo na libota na ngai eumela, Yawe kimia na yo Yesu eumela, Yawe kimia na yo.
kaka se yo nzamba C'est le voilà le polo. kozala kaka na yo elimisaka ngai ke ozana na eloko mosusu etika misala na vi na ngai nazondima mabungana nabona futama kaka wana se oya likolo natikala na bosolo natambola na bopendo kino suka mama oyo bakulaki mbala moko lo toza mikolo mbula te ntango mabele kokita po 15 jours oya kokuta place oyo ndenge mosusu babrike yango tozotonga bakadrima kokosa na place oyo tobitungisama te kobetali bakute mama soki nakanisi oyo baboti na ngai balobela ngai mpona yo Yesu ndeko na boli olinga mingi sonko basi sokoli yo kolongwa nanga te yo osopaki makila po etenga nazwa bomo yemba aleluye nalingi kolo ye aleluya na yoswa ngai nalingi kolo yesu aleluya na yesu moyenge bene mosantu yo nde osalaka mabele yo nde otyaka mutu na 6e jour oyebi ete moto akonza me moto asumukaki oyebi ete eza malamu te moto aumela
moto akozonga na putulu esika yo kamataka biso yango lelo toyena oyo esika koconcrétise kokokisa maloba na yo lobaka ete moto ebongi azonga na mabele po ete azonga putulu toyi kozongisa mama Emma na mabele likambo ya kokamwa mpe na mwana na ye Robert o yawe nzambe tosengi consolation yo nde mobondisi motema yo oyebi kokonsole mitema na bato yango na après-midi ya lelo toye kotika mama na mwana na kati na lelita yawe nzambe yokumisama yo banda kobondo mitema lobi ete minganga batiaka kisi na pota ya poso ya nzoto me pota ya motema yo kaka nde otiaka mino to otiaka kisi yango na après-midi ya lelo tozongisi mama Emma papa Robert na sia mabele tika nzela na bango efongwama yo ya bango na eumela mpe na libota koswana ikakatano ezala te yawe nzambe yo pesa kimia pia bwania pia mayele na libota po te libota ekabwana te tomona esika mosusu nsima ya kokunda libota epanzani me nzambe tika ete yo kosude libota oyo bomoko eumela mpe nazobondela na kozonga na biso yo tambusa biso kolongwa awa pino na makanza na kombo na nguya na Kristo Yesu nde nabondi lobi amen. toza na maloba mingi te ya koloba Ibe, oza na moko loba. Oza na moko loba. Omoke na kimia nzambaza na yo nzela leza na pele. Soki wa. Na mombongo ya matimbele banananga batanga pe basilisa Zambe ya boye natika ye mpona nini yo nde makasi ya balemba nayaka koyika matango nyonso mpo natika yo ata naboyi koloba yango oyo osalelinga eza koganga eza pasi Jésus mpona natika yo Yesu yozali ziba ya bomo liziba ya mai ekawukaka te oyo wacite babetaka so okobetaka so na mwana mobali oyo alunga masu elamba na yo medikama ebikisa bato ebele oyo wacite alobano akocatimi makambo salezele naye kosanjola yawe natiki nyonso Jésus punga natika yo eza pasi mingi nayebi bisika yozuwanga polelo nakoma boye yawe nazotatola oyo alongolinga na kati ya pasi nayebaki oyo eza kati na ngai Yesu kata basinga nyonso afami na ngai etungisanga mwakala mokili emonaki nga pamba yo eyebaki ngai kati ya fami ata moto te apesaki nga chanson moteki mai lelo akomi mosali cinakupa cinani mosasa wa misuka mai mojikizi wa bobele yo ngai nayeba utabo mwana yo mponanga pasi to minoko Yesu yolobiranga kolenga te nakotika yo jamais 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 yo mponanga kotala mabe na ngai te nazoloba merci
okomprana ye moko aye en personne mama na biso alingai koya kasi okei tokutana mama na nzela tomoni ye na motuka tozalaki motuka ngo ekokufa kufa soka image nga na oloba soka image papa soki boboyi bopesa biso mbongo bozwi bondima biso bimo tokunda tozokunda tolamble tozwa niveau abie tozobanda traçage lelo bon omoni image wana ozozwa oyo aza soda na ngai wata nabe oyo mpe soda na ngai toyei kokunda tokokabwana te na vie na vie eza ya biso esika bakei baobongisela biso place nga mpe na moto akokufa un jour alors ndenge eza boye tokokelongwa awa ti bakobongisa makambo nyonso ya cimetière après tolongwa awa vous comprenez? C'est là, si tu comprends ça, oh, Azaki, c'est là, il est fier pour Nangai. Alina, il a fait mine. Ok. Tobima, comment le dire? Tu comprends bien, il a bon, c'est là. Non, bon, c'est tel. Faut donc ça. Ok. ezali kolela mingi yo ndoza na makoki ya kopesa kimia na mitema oyo ezolela Yesu soki tosangani lelo ezali mpona mitema eleli yawe soki tokutani lelo ezali mpona mitema ezoki yawe kosole mitema ya bana na yo kosole mitema ya bana na yo Yesu pangusa pinzoli na miso na nga pangusa pinzoli na miso na nga Yesu kausa bapota motema na ngai kausa bapota motema na ngai ndeko biso bakotikala na Roma tozondima te kiliwa esalamaki mpona biso tozokanisa kiliwa esalamaki kaka mpona ndeko atiki biso na mileno mabele oyotabalinga mabele abandi kondima te kiliwa na lelo atiki biso yango nalingi na biso ndeko nzambe alingi juste ainterpele biso kalingaka biso totambola lolenge alingi no totambola lolenge biso tolingi na se na moi mpona toza baleki nzela na se na moi oyo
Voilà, merci beaucoup, merci. J'espère que vous avez condensé l'événement de Salami. En tout cas, tout ça qui wana, tout fait ce qu'on a condoléances et la famille parce que pour perdre 2 personnes dans Malamoko, ils ont rappelé moi passi dans le thème mais il est pas Nzamba pesi Nzamba zui. Tout ça la ligne. Ils ont un projet Nzambe, maman Nabiso, maman Emma. Ainsi que papa Nabiso, papa Robert, qui est presque un écart il y a 2 jours, 4 jours. Alors, nous avons organisé, nous avons nyonso, to kabulaka mawa, nde to kabuliamo, na batu nyonso ko balandi vidéo ko, baki de kopema na kimia, nde balobaka non, bango batu bakei, babomisela biso pe esika po, eza nzela na biso nyonso, biso pe un jour. Et que ça va tout éviter ce que vous avez tout mais toutefois merci beaucoup na bato nyonso o bazalaki baki kokabula mawa na biso la grande famille bye.